2 juillet, écoute qui est na Brazzaville. Le 8 juillet, écoute qui est na Brazzaville. Le 17 juillet, écoute les sous na Brazzaville. Bino boye bitina. Yango wana papa, bosale la biso, ndenge zali, bolingo pema wana bino, okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tata mfumwa banza, tango ifweni, parce que le mana voa bakafulu, wasikidikisa bana bako. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde universel. Koreki oye. Oye. Koreki oye. Oye. Koreki oye. Oye, 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 avenue de l'Ismaël et la jeunesse. Retraite, oye. Oye. Retraite, oye. Oye. Retraite, oye. Oye, oye, oye. Elonga, Yanagomba, Yatata, Simon, Kimbangu, Yanani, Molimo Santo. Ijiki oye. Oye. Ijiki oye. Oye. Ijiki oye. Oye, oye, oye. Espoir de l'église. Papa de la ville, Ijiki est la kisi nini? Ijiki est la kisi lisanga ya bana ya kimbangiste. Afengi yango Union de la jeunesse kimbangiste. Oh, yeba flûtiste, yeba koreki, yeba jeteki, yeba faki, ba onzo, yeba surveillant, yeba surveillant, yeba soda, momena mo église kimbangiste, yeba vieillard, ba onzo papa. Est-ce que na lingomba tata molimo santo mibange bazali? Nango biso nyonso tozali na kati. Biso nyonso tozali na kati na bilaka oyo ya 1970. Boye te? Boye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana bela wasola walekisola kaka kaka yani kaka yani kaka yani kaka. Na Brazzaville azali ayokite pamba te bambunda bafletiste yokanite fliki oye tozali awo bambunda yokanite Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana bela wasola walekisola kaka kaka yani kaka yani kaka yani kaka. Biye kibiwakane ayo. Nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Nakokende musika mingi te. Soki nakokende musika mingi te pamba te. Namoni ete na likambo oyo toza na yango. Tokokota na biso ndako ya Nzambe. Kasi na maye nyonso oyo tosengi awa réponse na biso tokozwi yango awa.
bozali kobenga ngai nsongi ya nzila. Ngai banda mbotama na ngai kokola na ngai batata bango nyonso misato banda ezala papa Kisolokele, ezala papa Fumambanda, papa de Lungana, ezala papa de Ngenda, likambo nyonso oyo ekosalama ezala na kati na famille, ezala na kati na lingomba, babandaki kozwa ngai yo zala témoin ya likambo oyo ekosalama. Nalobi malamu banda mbotama na ngai likambo wana ebandaki kosala ngai pasi na kotala bayaya bazali, ezala bayaya ya Kinshasa, donc soit na Mokoto bien na Gombe, ezala bayaya oyo ya Nkamba, me likambo nyonso ekosalama ezala ya famille, ezala ya lingomba, batata fo bazwa ngai nazala témoin ya likambo wana ekoleka. Yango tango na ye kososola na makambo nyonso wana lelo oyo tango toza kotala ndenge ezali koleka, namoni ya solo ete bazalaki kotyanga témoin kote likambo nyonso ekoya nga naloba batata balobelaki boye fo ezalela boye. Yango nazoloba lelo ke nakomi nsongi ya nzila. Toko continue na biso bafetise bamoni ke vraiment ke basalaki mabe ndenge bazalaki absent. Papa Simo Kimbangu Changani oye! Papa Simo Kimbangu Changani oye! Papa Simo Kimbangu Changani oye! Papa Simo Kimbangu Changani Bambunda yoka nakate siko elakike tokoki nango nakokende musika mingi te ndenge nalobeli yango ya solo bana retraite tosali likambo na biso oyo eloko oyo bokotiela biso awa nayoki explication bopesi ete po totalaka ngonga ya mabondeli boye kasi yambo retraite ebanda ezalaki na 1971-71 tango préparation ya communion ya yambo esalamaka bapapa balobi ete tokomela elambo kasi toza na retard ya 10 ans toyebi likambo wana retard ya 10 ans nakobokolimisa ngai oyo baza na porte ya mozole wana botala nanu place ya drapeau oyo date batie wana date nini batie wana le 6 avril 61
du 6 avril 1961 jusqu'au 6 avril 1971. Et ça, les mots boubonniers. 10 ans. Donc, retard né, yangwana. Yango, papa, a la R. 10 ans. A la montre né, il y a 10 ans. Si on a 50 ans de apokisi, bilakana ye. Oh, yo maman maleka likambo lobi était. Papa loba qui na retraite. Na 71 wana. Parce que na 71 wana, après cérémonie à combien le 6 avril wana papa bafanda kiao. Mais na tango wana nde bakitaki na mbuki pe na ndimbangenge pona kolakisa bisika oyo retraite kosalamela. Na ndimbangenge retraite papa balakisaki esika oyo bango bakendaki kobombama na epaka oyo ya 6 juin 1921. O wana tikino lelo esika wana matiti ekobimaka te. Pe kuna na vale wana papa Mfumandongo alobaki eteke interna ekosalama ya bana oyo bakende kofanda kuna oyo bakocreye nouvelle génération oyo ezali ke bana wana bakozala na mentalité mosusu oyo biyenga ya mokili yango te. Lelo oyo bana wana bakokuta kuna bakokuta wapi? Kaka bana oyo ya biso toyokani na esika wana yango nalobaki ete okulimbisa ngai kilte tokokota na retard. Me mama ya kilte nde yango tobandi awa po tososola likambo oyo libula oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ke na 50 ans oyo ya koreki ya retraite te démarrage à nouveau ère oyo tolobaki na inauguration ya musée. Toyokani oyo likambo mama osengi parce que na 71 wana ndenge nalobeli yango bapapa bafandaki plus d'un mois awa. Après combine bapapa bafandi babongisi makambo sikoyo ya retraite bakitaki na mboki bakitaki na ndimba nkenge mpona koloba ete démarrage donc retard wana tokokorécupere yango. C'est na retard wana yango balobaki ete à partir ya retraite nde bafongoli nzela totubela po ete totonga temple. Toyokani na esika wana nazolakisa kaka nzela nsongi ya njela yango na ntango wana bapapa apesi biso retraite. Kati avant retraite kaka na biso bana koreki parce que tozoloba eke avenir ya église. Mais ntango balakisi biso nzela eye komona na ete satan mpe alingi aprofite. Congo central na ntango wana Bazaïre aforme bana na ye kiji kimbangiste jeune. Kuna bapapa basali jeune lukendele na jeune disika. Sikoyo bana nyonso misato bakomi batuna makanisi na bango. Tango ekomi makanisi na bango bapapa balobi ke bino nyonso boza bana tata bango. Bana tata moko mama moko. Séparation ekoki kozala te eke kuna ba jeune kimbangiste kuna ba jeune boye bino nyonso bokomi banani koreki. To comprendre que sika wana ngeta esiko bana matadi bana Congo Central bazali awa ngeta babengi biso banani bakoreki ngeta bongo bana Kinshasa koreki babengi biso banani koreki
bongo bana bajene ya mokili mobimba kimbangisa babengi bango banani? Koreki ya poto bazali? Ya Kongo Brazza bazali? papa. Ya Angola bazali nzela? Bambi bazali deja. Batata baboyi tete tozala ya ko kabwana. To comprendre ainsi kawana? Ngo biso nyonso komi bana eloko tata moko mama moko correct. Naissance ya correct. Retraite. Les de kokisi 50 ans. Ndenge na lobeli yango. Préparation pour être ndako nzambe etongama. Retard ya 10 ans ezala lisusu te. Kasi avant totonga ndako faut tozala petwa. Tokokende wapi? Faut tokende retraite. Yango papa kaka awa na nkamba. Na tango wana communion na 71 nanu milulu esalami te. Papa Mfumandongo na papa Johnny baza kotambola bisika nyonso kopumbwa Bible pe ekulusu toyebi kasi sikoyo ekokoma ete no wana ekoki te, il faut retraite ezala, faut retraite ezala totubela sika makambo nyonso ezali nde ya nkamba. Normalement makambo nyonso ebandela awo na nkamba. Komi ezali koya tozo kopumbwa ekulusu Bible papa Johnny Mayanga aye kotika biso. Toyebi likambo wana tango aye kotika biso esika nyonso na mokili mobimba lingomba tata semo kimbangu ezalaki papa Mfumandongo papa Diangenda alobaki ete batu nyonso oyo abengami kimbangiste afanda kaka mabondeli pe kofanda na baparoise mpona kokanisa liwa ya papa Johnny Mayanga pe awa na nkamba. Me likambo nini eye kosalama awa na nkamba baprefe oyo tozalaki na bango lokola bazalaki bakimbangiste te balobi eke nous acceptons eke bana batanga te kasi bakotanga te mukolo oyo nzoto ekokoma awa mukolo nzoto ekokundama nde bana bakotanga te. Mais durant tout ce temps là nzoto eza nanu na Kinshasa plus question bana bafanda fo batanga. Papa Mfuma Mbanza akangi ne maboko tosala bwana et c'est vrai eke na ntango wana bana baza kotanga toza kozela kaka kino nzoto ekokoma. Nzoto papa Johnny eza kokoma awa na nkamba ekomaka la journée bana baza kotanga. Tango papa Mfumandongo akomi na yanda atali ete bana nkamba baza kotanga esalaka ye pasi asengaka mbula ya moto ebeta mpona bana classe na ntango wana po ezikisa bango nyonso ezikisa biso nyonso mponga mpe nazalaka mwana classe na ntango wana na nkamba. Alors kanda ya papa Mfumandongo papa Diangenda kuntima mutu akitisaka kanda wana papa Simo Kimbangu Kiangani. Tango wana ye azalaka dirigeant ya bafutiste awa na nkamba. Kokoma nzoto ya papa Johnny zo kokoma awa fo bayamba ye na bafutiste. Et la plupart bafutiste bana classe. Alors tango papa Mfumandongo azokita boyi boyi kuto sentir alobi ale je vais tous vous brûler. Papa Simo Kimbangu Kiangani en tant que dirigeant baptiste atie zembo tata nzambi mumazulu nkembo mbiya mekatula
sumu diame vilingisa. Haleluya. Awa na liboso ya nzete ya oyo tozomona ya musuke. Wana nzote papa Johnny eza kokota. Alors, papa Fumalongo papa dangena kuntima atala mutu aza kudirige nzembo wana papa Simon Kimba Unkiangani. Alubi bobiki po tataza wana. Koreki oye. Oh, nazali koloba eza ndengo wana naza kulake sana. Wana nzembo wana na kati na lingomba esalaki te. Alors, nzembo wana ekontinue kopeta. Kino papa Mfumandongo ndenge alobaki yango ete obiki pamba te namoni tata ye moko aza koyembisa nzembo wana. Na ntango wana ba-inspirateur bazalaka awa na nkamba papa Vangu Mambwene. Boyebaki ye? Auti kotika biso kala mingi te. Bazalaki inspirateur. Ye mutu ayakozwa nzembo tata ngeye intanini Yisugeye intanini Yesu weza wapuruza Mumenga makutwa veloloso kuzu lutukote swa Yesu ngeye intanini Yesu weza wapuruza Mumenga makutwa veloloso kuzu lutukote swa ya mibale nzembo toujours ye papa Vangu Mambwene. Ko bazalaka bana ya Kinshasa bali kotanga awa na nkamba. Papa Vangu Mambwene auti kokufa kala mingi te. Oyo azalaki politicien. Ye wana. Ya mibale oyo akikozwa fumo Yesu kwange yengizidi usenzeka masumu mamewa Zambido kwange yengizidi usenzeka masumu mamewa Umaoso maya borele Mando sase Mungu mirutibi Zambido kwange yengizidi Usenzeka masumu mamewa Umaoso maya borele Mando sase Mungu mirutibi bon nalobi ete kilte na biso ezobandela awa makambo nyonso tolingi kosala kuna na ndako ya Nzambe kuna na ndako ya Nzambe tokoyoka na malamu te yango tozokoyeba likambo nini oyo penza papa Simon Kimba Unkiangani alobi ete koreki nyonso wapi na le 17 juillet wapi yango likambo oyo tokokende nango papa abengisaki biso likambo nini conclusion ya likambo oyo ezali ndenge naza kokende ete oyo papa Mfumandongo alobaka ete ba jeune fille bakosala nini bongo ba jeune garçon bongo ba mibange ndoto wana kobikula wana donc siko tozokoma na esika ya invention tokomi na age oyo ezali ke ya sagesse
Parce que bateau basalaka ba science balobi ete na âge à 50 ans de âge ya sagesse. Donc si ko tokomi sage. Alors, la sagesse, on a pas compris. Les Cambodgiens banilaki. Parce que les sons nyonso, les bandakanano, la révision, donc répétition, c'est qu'on avait connu la fois passée. Et la leçon, l'introduction, et la leçon proprement dite, et la conclusion. Papa de la ville, c'est pas lui qui Oh, l'imisa papa, on a l'ingaki na lobakaka, le grand pédagogue. Alors, na tango nyonso wana ndenge nalobelaki yango papa Simon Kimba Ngiangani ye mutabimsaka nzembo wana ame azalaki dirigeant appliqué. Maintenant, nazwaki baptême te. Ce qu'il a fallu azwa baptême là, le 6 avril 1971 wana. Wana sur volonté ya ye moko papa Mfuma Mbanza alobi tango papa Simon Kimba azolanda matei na ye balingi bayamba ye na 12 ans papa Mfuma Mbanza alobi te nana koki te. Dienga kajafwana netuko dienga kibina sagesse akomi na 15 ans bayambaye 4 siko na 71 wana fo bayamba bana le 6 avril papa Mfuma Mbanza alobi bolekisa kombo na ye siko tango ekoki papa sakona talobi ke ngambe na kotikala te papa Mfuma Mbanza alobi ke beno bole luyoka ngembenza sala. Alors na kanda ya papa Mfuma Ndongo ndenge alobaka ete akotumba bana classe pamba te ba respecte nzoto papa Johnny Mayanga te. Moula fallait maintenant balobi ke bana nyonso babima na classe obakima moula ba préfet balobi ete baza na se ba salle de classe babima te bakozala kaka wana kake ebeti ebomi mwana moko mpo na ntango wana sikoyo momekano ekomaki na dortoir kuna bana na bango bana bazokomekana siko kubwaka na bakake oyo azwamaka andimaka azabe mwana koreki te papa emeri moko azalaki na Kinshasa moto akasai bamekanaka na mwana moko agomata adele ya bwake alizwi sur place akufi nzoto ye awa na baamerika bato baprofesseur bazalaka na ekole bazalaka touche na kake wana papa Mfuma Ndongo alobi te mpo bozonyokela ngai te bosali ce que je n'ai pas voulu. Voilà la réaction wana papa Simon Kimba Ngiangani na nzembo na ye kaka wana papa vangu mambo yenye sika wana ndio yako yemsila nzembo wana sikoyo na le 6 avril wana 1971 bayamba bana pwete tomela communion professeur moko yepe asepelaki ke bayamba ye na tango wana tango batangi kombo na ye balobi le professeur tel alingi ko se faire kimbangiste donc bayamba ye bamisusu bana classe baboude pourquoi un professeur akende se faire kimbangiste Mfuma Ndongo papa jangenda atomboki
kaka kuna la tribune tang bazo ya baba. Un professeur qui veut se faire Kimbangi, vous se moquez de lui. Vous vous moquez de lui parce qu'il veut se faire Kimbangi, il est professeur. Alors, les Kambouana, papa Mfumadonga, Tumbuki. Alors, Bibino va na classe, faut qu'on a tout babino. Na biso pe na classe, faut que va na classe. Na mulonga ba na classe. Je me souviens très bien, mon colowana, papa firme à l'andaka, po à l'alaka. Tosalaka, papa firme à l'Elia, papa ni ne tindinga de kokota na ba na classe. Kana yepsi ke fanda kaka. Voilà, moko toujours papa vangu mambweni. Azwaka nzembo sur les champs, kaka na kacha. Libanda wana po tutangona libanda. Kaka na kata libanda wana mbala moko azwi nzembo. Toyekoli yango mbala moko toyebi yango. Tangu toyembi yango Mfumalongo. Alviki na limi sibino na nzembo wana. Yisunge intani. Mumenga mafuta bebe. Bokela endi ingani ngaya tamudile isunkanta ngokombwe sekya yesungeye yitanini yeso weza wapuruza mumengama kutwavelelo sokuzu nutukote swa Yesu ngeye itanini Yesu weza wapuruza mumenga maku twavelelo sokuzu nutukote swa munasumu kwame yadiatira satana monoketi bokela endingani ngayatambudile isunkanta ngukumbwe sekya Yesu ngeye itanini Yesu weza wampuluza mumenga maku twavelele sokuzu nutukote swa. Donc, na nzembo wana papa Mfumalongo aiko limisa bana classe. Wana. Donc, en pleine cérémonie, il y a le 6 avril avant comme la communion, parce que les alaka, yambina no balandi, bongo to comme la communion. Et ça la kadengwana. Et banzembo nyonso wana yango choral Yerusalemi na faki yemba maka na milulu nyonso wana ya communion. Kutu na première communion wana papa Mfumambanza alobi ete makambo nyonso oyo euti koleka awa banzembo nyonso ekoyemba mafo eyemba mana munoko bato nyonso bayoka parce que na faki na bainstrima bato bako comprendre penza te maloba nini eza na kati ya banzembo wana baba tukembo so ibuna dekatile ngebuna wena papa Mfumbanza alobi ete banzembo nyonso ekoyemba makaka choral Yerusalemi mpo maloba eyokana na bandimi likambo nini oyo ezali kosalema po soki bayembi yango na musique na baflite na bamusicien maloba ekoyebana mpenza te malamu choral Yerusalemi bayemba nzembo bato nyonso bayoka yango esalamaka na communion nyonso na le 6 avril faki aki kozwa relève
na animation bien après esika wana banzembo nyonso wana yango nde efongolaki retraite po bapapa balobi eke sikoyo tolingi totonga ndako ya Nzambe mais na makambo nyonso eleki elakisi ete faux po bato topumbwe ekulusu totomboli maboko me bato bazokoyeba kaka tokende sikoyo na retraite po ete bamoni eke na kopumbwa ekulusu bato bakufi te na kotombola maboko bato bakufi te tokende na retraite ntango tobandaki retraite bato bakufi te bakufaki te bakufaki papa alobiki po babanga malamu bamonaki mona meso Saint Thomas yango bajeune oyi nyonso oyo donc ntango bolakisi nga tableau oyo esi nabongisaki na ngango me nalinga kozala nga mokuse po towelela ndako ya Nzambe kasi namoni eke tobandela awa donc conclusion na biso yango nde sikoyo nalingi naloba napesa maloba oyo ya papa Mfumu Alongo mpo badangela kote tokoyoka banda eza mwa molai mais tozala mpe attentif donc nazopesa mpe kuna na mama o Motei azala na ndako ya Nzambe kuna azolanda biso esika ye asali toyoka wana maloba papa Mfumu Alongo ya biso kaka bajeune likambo nini papa Semoki Mbangu Nkiangani atindeleke biso nyonso awa na Nkamba oya kozangela etali ye tokomi na age oyo ezalaki ya sagesse napesi bino longonia na ntina nini tosali mobu mobimba na bino elongo banda le 1er janvier 1981 na le 30 décembre 1981 ya solo bomekaka kubuda etumba mingi na kati na bino babudi etumba po ate batikila sasa na nzela na kati na milimu na bango te mingi bokweyaki kasi ndenge bosi boyembe na kati na nzembo na bino solo nazali na bosepeli pamba te ndenge bosalaki mosala mwa Nkamba tozalaki na kati na libulu tozalaki na kati na libulu kasi Nzambe ayokoluka biso tolungwi mpona nini apesaka biso promese totungela ye ndako solo bajeune bosali mosala na bajeune fille comme bajeune garçon bosali mosala napesi bino longoni esika wana botungili tata ndako alongoli biso na kati na libulu alongoli biso banzongongo alongoli biso suki miso na biso ezala komona te emoni mino na biso epola asukoli biso monoko makolo na biso mazala kotambola te tata atalamasi biso maboko na biso simba eloko moye te kasi nyonso to wana ye tata asali na ntina promese oyo bino bajeune bapesaka tata tokotunga ndakongo même tozali na eloko te bajeune bolakisi mpenza exemple moko monene tata okeli biso mawa le 12 octobre tokende kojungisa ye na kati na ndako na ye tokambati tata Nzambe nkoli yezeni mosantu tolobi boyingela na kati na ndako na bino bango malgré bayibi ete tozali bana masumu kasi bandimaki toti bango na kati na ndako lelo tokomi na date oyo solo moko te na kati na biso oyo abimisaka 1 milliard ezayir po ate akoka kokuma na le 30 décembre me na kolo Nzambe na ntina na bolingo na ye akomisi biso bamama Ndumba na bajeune garçon elike na ngai eza na pai na bino solo nazali na esengo ndenge bobundi etumba nabenga bato toke na mosala me namoni nde bajeune bobrille solo na kamwi mosala ya plateau na kamwi sika tozali koluba bazali kuna bana na ngai bandeko na ngai batata na ngai na bamama solo Nzambe alingi biso ndenge bosali na mobu oyo ngai naza na esengo nalobi masumu mazali mingi na kati na bino bokwei me boki papa abengi bino boye
bondimi kubenga manangai ngana sepele mingi na tibi na maboko ya papa poate lobi kaka tikali poate to banda mumu wasika na lingi te tata nzambe akumisa bino tata nzambe alongola bino pasi ya njudu pe na pasi na molimo tata nzambe abongisela bino manso na kati na bafamili na bino tata nzambe abongisela bino na ntina ya kuyekola na baklase soko tobateli mokili na biso te nani moto akobatela biso mokili biso moko kaka totia mobulu te esika na kati na famille na yo ozala mwana moko kitoko ole très bien ole te ofinga tata na yo ofinga mama na yo nzambe apesi yo tata wana biso tokokobongola mpe ndenge mosusu te sika nyonso ti yo ozali zala mwinda esika bino bozali bozala mwinda koyeba malamu sika bosangani boye satre mpe azalaka mpe benfe na bino me lokola nzambe akosaka te ngai na kosenga na moko na kati na bino esika yo ozali pelisa mwinda na yo mpo te ingala lokola mwinda monene wana ezali kongala bato bakolinga yo te mpo na mwinda wana ezali lokola mwinda na yo pamba te motu nyonso alingi kosala mabe bakosala kongo na molili bakobumba na mpo te asala mabe yango wana ebengama kete basociété secrète oyo ezali na bato ebien ezalaka société secrète pamba te elingi te yango emona na bato porque société na biso ezala société polele molimo na biso malgré tozali mwindu kasi malamu nde molimo na biso ezala pebe lokola mwinda wana bato bakofinga yo pamba te omemini bango mwinda kubanga te kujunga nsima te mpona kotiolama mpona kofingama seno solo napesi bino longonia bana napesi bino na motima na ngai kaka te na papa kuruti na tata poambanza topesi bino longonia ndenge bosali mosala mwa nkamba esepelisi biso ngai nalingi bozala plus solidaire que jamais nalingi bozala plus chrétien que jamais pamba te tomoni pasi orke tata alobaki te mwana na ngai ekubanga te tala naloba jeune banda ntango wana ngai nazali na esengo soko namoni ne jeune asali likambo ekosalaka ngai pasi me soko namoni mbino ngai naza na esengo pamba te oyo elobaki papa esi emonani donc tojunga nsima na kofingama te na kosenga na tata mpe na mobulu oyo tokobanda mokolo ma mitano yango ememela bino mbuma moko kitoko oyo kosepelisa bino pamba te nzambe akosaka te nzambe azali na mutu akotambolaka na mutu esika nyonso tu yo ozali ngai nalingi nde nalandaka bino esika nyonso yo ozali ngai nalingi mpe bolandaka esika nyonso ngai nazali mpona nini ezali mpasi te okoki kozala na kati na ndako na yo me soko papa volongo abengi yo kuna na plateau nazali kuna na plateau yo ozali na kati na ndako oke mongongo na ngai ngai nakolingaka ndenge wana pamba te nzambe akosaka te ezali mpasi te likama ndenge wana ezali mpasi te nazala na putu me nabenga yo ale yo okili ngai saka nabengi landu yo so oyibi na landu nini pamba te eloko na yo nzambe atiaki yo hoteli central kuna na ville mundele nzambe apesi ye mayele mpate yo moto oyeba mpenza solosolo nde likambo na yo koloba ezali likambo moko ya solo tala nano babongisi na kati na ndako wana bakamba te baparei baci meme soko kuna na mokoto bon ligne ezali moko mais communication ngai nakokambata kuna na babobe bazali ale lekisa biso papa akamati na numéro 1 tourner numéro 1 ezali ngai bon a tourner numéro 2 ezali kuna peka na kati na ndako na ngai na chambre a tourner numéro 3 azali kuna na kati na na kikuku na kamati numéro 4 hôtel donc lado nzambe apesi numéro na ye mama boye obe tata boye nzambe apesaka numéro na mutu akamati intelligence wana akamati yango atiango na kati na bapareil ebe sikatikawa mutu na mutu aza na numéro donc ngai nalingi vraiment bino boza na chance bino boza na moyen bana mwasi bakobikola na bana mibali bakobikola pamba te ezalaka mpona basi ya kobikola te kasi kobikola na biso ntango mosusu ezala kitoko nangalaka na mwana moko sikasikawa na poko kakawa namoni nde mwana wana azali na mwa chance moko kosekana te soko amoni vision otali likambo na ezali juste balakisi ye ndenge nini moto akoki kosala avion balakisi mpenza malamu ngai nalobi bongisango na kati na kaye bokolakisa na motu te soki olakisango na motu okufi bato wana bakolinga yo lisusu te
tini leo satana mulimu nayo kukufa mwete tangwa mwone nde abandi kulubana kamwana makamundenge mutsuzu abandi kumona ite polele bali kuyera ye ale siga yo sa 10 ale abandi kusalisa bato siga yo sa 10 atana na nzambe la kisenga ebe nzambe siga sewa kulela iye mwana na biso na njili me tango tuzaki kusala kuna na retraite na lutendele me ngai boko na lubaki na atoka tokai c'est fini toko jonga de souci mate na voandi na zala ko solola na zala mwana mwasi wana tala nano papa kulutu atindile mutu dika mwana kubusa na kangote papa kulutu atindile mutu wana yako yana voiture vewe batani na kati na voiture batimi satu papa kulutu apesi mukanda wana makamazali kuna zali kuna lutendele daba mama nsona pe bazala kitamwana ngali bilanda kaka bazana bate bangwana bazala kuya voiture vewe na kati na voiture batimi satu mukanda wana ezali boye alumina ngai contenir mukanda vraiment sécurier ebe muke alinge kuma mwana tata wana taye na kama na moni na funguli mukanda contenir mwana mwasi wana lubaki ezali ndengwana batimi satu bangwana voiture vewe blanche yangwana vraiment na sepela ki mingi pa matenga na lubyo na sina longi isika siko tusitu funguli ndako na nzambe na biso mimi malamu ndebo kenda liboso mukili tango yo za kolekisa lokola nzambe pesa ko eloko ngo sali yango te ozali na nyongo ba mama ndumba na ba jeune garçon tato yo lelo na ngali na ye ali bibo yo zali zoba nzambe pesi yo porque esengela kete na tango le bino bobanda ko bongisa bilo ko biso ko bongisa kuleka mundele kase talanan pana deja lele ya mukili pana bisengo ya mukili abandi kusala kama kama na ye muta mais yo zali vraiment soba na lubaki na nini ona ndo bana mutu te oyo nini papa satana kosi sili nzambe alongole loko na ya jugi sina posha wana sengo wana sepele sanga ye menga mutela kusala musala na tali na mavwa na kusemena ndika mandenga wana te tata oyo mususu nzambe alakisiye tango yemoko kamati malati nzambe alimi kamata kabiro kwa boye liango kaka liakaka mena kulia kama liakaka take kulia malani masili nzambe alimi na ye kamata biloko mibale oyo sanga sangwe sala kama mai wana makubima pele sango mutu wana azana paso kusekana te merse yango asari nengo ndo kupesa tata wana biki kisumi musika mukolo musala moko ina soni be kamati ngai mawayi sali ngai isika sikawa papa na bebisi obebisi abandi kolela majini me uzali boma vraiment na linga kende na sile kapito kusekana te ndenge nini eloko na ikimi bana mais vraiment ngande na koko kusepela na bino batetu za koleka mukolo mususu zoko na kofi parce na kati na bino ndipo kukura place mbo suti bo zala mapile de ngumba kasi sika vele bijalele mukili kaka ngana lengito yingana mubumo sika poate nzabe asala bino ba révélation wana utunga le mukili na bisu ebo kisa muntu mwindu voya papa diangenda atuni bisumbala misato tokoyokisa yesoni ye alobi atie
biso na maboko ya nani ya tate alobi malamu ya tata elelo na 50 ans nam dabengisi biso donc elakisi te nyonso wana papa Mfuma Longo alobi nyonso. Donc tata lelo na 50 ans awa tokomi na sagesse ndenge ye moko insiste. Donc tokozongela lisusu te soki apesi biso ndenge alobi apesi yo. Donc po mingi ntango bapesi ye amoniki lukumu sikoyo po azwaka mbongo bapesaka ye mbongo abosani oyo apesi ye kasi mokano bajene oye nga nazali koloba kaka naza kolakisa eloko nini ekokimisa sikoyo biso bajene tokomaki na systeme ya kobeta na kati ya lingomba kobeta koreki. Donc soko totali likambo nyonso oyo kokwea na lingomba ya mabe banani bakobeta koreki. Papa Mfuma Longo ayaki kosilika na tango wana oyo esalamaka na Angola bajene koreki batumbaka voiture ya representant. Boyebi likambo wana mingi bayebi yango te. Tika toyoka yango ezala teke papa Mbenza ye mtabimisi likambo ayo kusilanga kanda ya pamba ngai Okombe ya tata pe ya mwana pe ya elimu santo kuluba na kusala ezali makambo mibale soko totuni tokosala tolubaka tokosala kasi soko tangu na kusala yango ekoki mingi tokokana lisusu te kasi tondimaki nzela na biso ezali mpasi koleka banzela yesu na kutala bino na miso bokoyiba ntina na likambo te tozala bana ya solo tata Simoke Mbangu tozala bahipokriti te tozalaka na likanisi ya mabe te soko ozali na yango ezali kaka lokola mai ya pembe na molangi mwasala te moke omona yango soko nalati pembe lokola papa alati chemise ya pembe soko mo eloko eke kokweye wana ekomonana te pele nzambe onge omona kabisa ndenge wana. Donc totambola malamu tozala bandimi ya solo ale bon soko bozali lisusu na eloko bamouvement Angola basengaki biso pesa badossier moko moko c'est-à-dire na kotambolaka na mobembo na putu na mokili nyonso tosilisi yango kasi namoni nanu mokili basengi nga bapapier lokola na Angola te vraiment mbale yango namoni na mokili poto kende kona basengi bapapier ndenge wana kasi na pona mpusa kutala bandeko kutala bana papa Simoke Mbangu batundi na Angola kasi na tosalaki na bambisi memba oyo baza na mbongo te kasi tosalaki formalité wana po ate tokende kutala baninga bien mokolo moyenga babundi na katanda kwanza babeti papa représentant légal bakay ko bete ye na ba koreki babeti bakabati vote na batumbi ya momoto. Alors l'état bien na jibino bino bolingo kutila ngadi susu désordre bisu to koya kuna na mokolo mayenga mokolo maposo to koya papa mokolo mayenga to koya na culte pana nini bolobiete bokusala cérémonie spéciale pana commune biso lingi tutala commune na bino ndenge bokulia na mokolo mosala moko izali mokolo papa na bino butamaka donc biso to koya na cérémonie wana kasi lelo bobundi bien tokoloka yango ale bino bato bomemi trouble bakangi bango banzo ezali sonité tokoloka nzira mpo ate totinda bato kuna na mokolo mayenga bakana kutala pamba te afio kokana kabembala moko koreki oye retraite oye inshiki oye tolandi malamu bakaset nyonso mibale tolandi to tolandi te nzembo ya suka ye alobi akosonga so nsima te
boyete papa Simo Kimba Unkiangani ayebandila lubeke ye azali 1000 pata 1000 pata kozanga kwa sima ye mutabengisi biso lelo nalobaki yango c'est vrai posa nange ezalaki nazala mokuse kasi ntango natali importance ya likambo yango namonaki makambo nyonso oyo oti koleka awa soki na ndako ya nzambe ekokokana te yango a partir ya makambo oyo tosengi awa nga namoni te tika mpe toprofite tobimisa likambo ndenge nini ezali ye papa Mfuma Ndongo papa dangenda kontema alobi eke tata aza korepete tata yango lelo oyo nani tata yango lelo oyo nani nabanza biso nyonso totire conclusion boye te toza kowelela tokokota mpe ndako ya nzambe me nabanza kuna nakoloba na ngaso mingi te pambo te leso mobimba nde yango tozwi awa toyokani promesse ya papa Liangenda papa Mfuma Mbanza lisese na ye oyo abandaki yango na ntango nini papa Liangenda oyo atutu na 1970 makambo nyonso oyo ebandi na ntango nini esalami na ntango nini na retraite na koreki nyonso kobanda 70 ntango ya lobelaki yango nde na 71 toye komela communion ya liboso na 72 toye kokota retraite po ete tobanda makambo ya ndako ya nzambe mpe ti tokomi sikoyo sikoyo to na 50 ans démarrage nini tokosala na 50 ans lokola tokomi na âge ya sagesse olobi il faut to démarrer nouvelle ère donc soki lobi tozalaki na ère ya réparation mais bolingi kokotesa biso na ère ya invention ère ya invention wana yango papa Liangenda aye kolobela sikoyo misato bapesaki mosala wana suka na bango ezalaki ndenge papa kaka korali yangoyo bato bopesaki nzembo yango munkenda sa nzambe kaka tovulukila donc papa soki baninga babebisaki ya makambo nini oyo babebisaki batosaki te makambo nini yango otanga balakisaki lolendo papa yabeyo comprendre na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Liangenda apesaki na bajene misato misala nini apesaki bango apesaki bango don ya kobikola ya koinvente mosusu bapesaki ye don ya koyeba makambo mosusu bapesaki ye don ya kosalisa ya kosala bakisi kasi abebisaki to comprendre yango sikoyo papa Simo Kimba Unkiangani na 50 ans yango oyo azongisili biso beta maboko papa Simo Kimba Unkiangani oye papa Simo Kimba Unkiangani oye papa Simo Kimba Unkiangani oye papa Simo Kimba Unkiangani Wanda belela, wazola, wanemizola, kaka ya kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Kawankakako, soko. Simo, yeyo.
ya solo na banza tozwi ba message nyonso ya papa ya ngenda. Donc tango tokende na bandako tofongola susu bapare tolanda bien ba message yango ya alobi azongisi lokola alongolaki na 50 ans azongisi. Tozala kaka makasi na mabondeli. Tozala makasi na mabondeli. Yango 50 ans ya retraite. Retraite musala makasi mabondeli. Boyete? Mabondeli. Na tango wana alakisi yo. Malgré monde za munene. Mais ba facilité ezali. Ezala uzuli yango na États-Unis, uzuli yango na Australie, wapi na tango apesi yoyo, mbangu wapi? Nakamba. Na nkolo na yango. Ye muta kolakisa yo, ndenge nini okomemela likambo yango. Ngala zala nga molakisi. Oye epai na ye moko akolakisa yo ndenge nini okomemela likambo yango. Ezala te ndenge baninga basalaki. Ezala regret na papa Diangenda. Ye alobi malamu ke ye moko tata kolo musala. Ye moko tata kolo na yango. Tolandi to tolandi te. Hasard ezali te. Tala trajectoire na memini. Tomemani banda na 1970 na 71 70 et les loyo ça 50 ans l'an 2022 toloba qui était inauguration ya musée 100 ans na le 6 avril to démarrer na ère mususu o ezali ke ère siko ndenge papa ndenge na lobela yango ya invention na réparation de société toza la kaka makasi na mabondeli moninga azwi mpona ngonga ezali kokende me liloba mosusu ye papa ya ngenda yangi koloba ete bino bato na mayele ya bato mwindu ntango bokozwa bokanga monoko okende pa ya tata ye moko ayebi ndenge na komemela likambo yango mpo bamisusu ntango bakoyoka zuwa babomi yo nsongi ya nzila mulakisa ngela nsonga ngela na yango nakonoka lokola mbula te makambo ezali ebele progressivement tobanda koyeba toyokani mpona lelo nasukisi wana kombo tata mwana mpe molimo sa amen.
centre ntango papa Mwanganza azalaki koloba ezalaki na ba 11h na vi ndembo elobi boye nazotanga maloba mpo RC ekei nakoyemba te ngai nayoki kolela na bino po ete bosali oyo ngai nalingaki ya solo na sepeli oyo nyonso bokosenga na kopesa bino awa nalimbisi bino bozongela lisusu te alobi yango deux fois awa nalimbisi bino bozongela lisusu te refrain bana na ngai bopangwisa mai ya miso na bino bana na ngai nayoki kolela na bino bana na ngai bopangwisa mai ya miso na bino bana na ngai kosenga na bino eyokani oyo nyonso bobungisaki nazongiseli bino yango nasilisi bongo na kombo ya tata mwa molimo lokola chame kifina mene kina kisalwa salutiase tata e mama awe ivo ekiwa fwana wena lokola chame kifina mene kina kimwangana bisadi byame toko yendumba awe ivo ekiwa kumba mawena mana twakangana yeseja mema meni lungana mana twakangana yempangiza mema meni moneka toko yendumba sibano tandozi ndumba siza bikula matoko si matomuka mongo mukwenda mwanga tansanguza mwa davelela